bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 danger kotikala danger pe kano kotikala kano. Bonjour, Bandeko Zolanda Bisso partout dans le monde, tout le baka partout dans le monde parce qu'aujourd'hui avec l'internet, le monde est comme un petit village. Ezako Sangisa Bato et pas une paille. Alors sans plus tarder, donc Naye Nazan de Konabino, humble serviteur Nabino, la chaîne Nabino Bolingaka Mingi, Bokoma vraiment aimé puisque ceux qui totali quand même nombre d'abonnés. C'est vrai, ils ont une vitesse, ceux qui ont une unité, mais pour Nabiso, Namangonga Moki Otozo Sala, Otosali, ils ont quand même encourageant, donc tout le monde qui est besoin c'est quand même Namusala Tozo Sala. Sans plus tarder, donc Naye pour Naso Nabino, Nengeto Mesana, Ko Sola Nabino, donc à chaque fois, tout le qui la cabino, nouvelle. Puisque bo senga nabino eza devoir pour nabiso rôle nabiso eza na ko informer bino na ko éduquer pe na ko divertir bino tant que cela sera possible par la grâce de Dieu. Alors pour lelo naye na ko yebisa bino pour na so na bino lisolo moko lisolo ana epesi pasi na mitema bato lisolo ana elobami mingi na kobanza comme j'ai parlé des mondes. Ça veut dire que internet comme ça partout, cela veut dire que dans les 5 continents il y a un monde nouvelle oikomi bato ndenge na ndenge batangi moto na moto pe a commenter na ndenge na ye mosusu pe ba fingi mosusu pe bayoki mawa bayoki mote mesali bango pasi ndenge quand même bandeko bakufi quel que soit malobo et lozolo bama musu bayokeli yango pasi musu pe bafingi musu basepeli musu balobi akufi pena na kindumba na ye bakufi pardon na kindumba na bango boyina boye mais lelo na ye pona démentir na ye ko bisabino tout cela tout ce qui a été dit et raconté est faux. Oyo ndeko na biso oyo tolingaka mingi puisque des fois de temps en temps même nga pe na landaka ye ce qui peut avoir temps ya kolandaka biso et ça toujours bien parce que tozo salisana ya azotala biso biso pe totalaka ye nga pe na talaka ye. Alors na lingina loba na kotanga kombo puisque c'est ça question ko bomba te parce que ya bimaki baton su botala ki émission botala ki nani ba vidéo ana. Alors ndeko na biso la marée maman la marena bayaki bapesier nouvelle bon eza foti na été bayi bapesier nouvelle place nga nazo condamné ezali soki bapesier nouvelle avant ya ko publier yango pe à partager nouvelle wana et sengeli asalaka moi vérification rôle ya journaliste ezali yango zomona ke bato ebele quand on informe quand on dit quelque chose souvent ezalaka au conditionnel et si yamoni quand on condamne quelqu'un à justice balobaka présumé, aza présumé, aza un accusé, oui, mais présumé puisque tant qu'on va juger na noté, bah quand il coupe sa tête qui va condamner, bah qui aza déjà condamné na neboye to boye na boye. Mon yamoni bah sursis ali bah bon na boye. Tant que mutaza non condamné, te beaucoup benga été que c'est un condamné donc c'est un présumé. Tango ko fundato ba bimisi likamo bo pona moto c'est la même chose ndenge likambo ndeko nanga la marena bimisi sur moi si oyo mi José to Marie José oyo akufina papa ba kufina nani na accident mutuka eziki moto baza calciné na ndenge ya koboya ya mukete puisque Bakor est reconnu, bazo reconnaître Bakor na bangote, c'est très difficile. Voir la police, elle est descendue. Accident sama qui na Baouta qui Belgique, mais accident sama qui na Belgique té, accident sama qui na pas de Calais, na kati ya na France, dans le nord, donc na pas de Calais. Raison pour laquelle Bakor na bango et ba mema qui yango na moment tozolo beza na hôpital ya Lille. Donc c'est à partir de là ba médecin légiste ba dépêcha ki banani ba policier et ba yaki nanda kuneti pas ya mama oyo awa parce que nazalaki nanda kuna bango lobby ba yaki pona ba ya kozwa
ba élément oyo zoko permettre pour ba identifier ADN nae et oyo ko pesa ke ba yeba ki wana et zalaki ye parce que bazo reconnaître tellement baziki mingi donc moi sina ezalaki oyo nani de mozo e bana penzati donc il fallait baya pour na ko déterminer puisque baya ki bakuta na mobali ba epsi mobali ba expliquer mobali et ba epsi Eric kombo na ye ndenge likambu ezali donc ba pesaki biloko oyo ko kende ko permettre pour na identification ya corps ya moko na moko ba ko attribuer donc combo na chaque corps. Voilà. Donc en cela donc la marina et ça paye quelque part faut il été c'est vrai et na condamné dans le sens qu'il faut vérifier l'information. Et ça, parce que au cause déjà au moins il vidéo au cause vidéo les loups au publiant 2 semaines 3 semaines après en vérifiant les informations est-ce que ça bon et le mot coup fait ça des vidéos na yo quand quelque chose déjà sont joués ça na katia boîte ya na caméra na vous pensez bah émission est quand même na télé physique et ça bah émission sont tourner 3 mois avant mais bah l'excien autant sous bah l'excien lelo mais ça l'a déjà depuis kala neti ba mission même ba enquête ba bona quand c'est ba mission avant ba l'exchange ba sala ka enquête belé pour ba décider à collecter émission c'est là veut dire que quelque chose qui est déjà dans la boîte donc na terme journalistique quand on parle de la et là que ça dans boîte et ali neti émission au so zui déjà ou bitu ça na kati ya caméra na yo ils ont kati ya soit na carte mémoire na yo ils ont déjà yo Osaka ka obligé les qui sont le même jour sans vérifier sans ça là ou censurer en moi est-ce qu'ils allaient à soloter c'est pour cela on parle souvent dans l'information dans le cadre journalistique et que et ali au conditionnel que il paraîtrait aux Oka il paraîtrait que bazali moi sina mobali bazalaki makango bona boy mais quand on confirmait déjà que bazali c'est qu'on dirait aux a déjà l'information vraie ou est véridique or le n'a que démentir yo la marina n'a que biso que information au propagaki au moi siwana asa ex ya mobali ya kufi aza moi sina yanda côté asa ex na ye puis c'est bakabwana papa wana azaki divorcé pe azalaki koluka abala mwana mwasi moko azaka na Suisse et c'est à partir à mwana mwasi wana nde couple oyo ya Eric na mi José to Marie José oyo akufi bayebanaki na papa wana grâce à mwana mwasi wana vanda na Suisse yemta memaki papa wana na ndako na bango awa na lemé sur scène ko présenter bango ko présenter couple wana et pas ya papa wana. Comme quoi, Mobali Azolinganga, il envisage peut-être à Kobalanga et Boynaboy. C'est à partir de la relation avec Ibandaki. Papa wana Asambelaka, l'église Moko, toujours en France, où ils allaient dans Boka Grini, dans Boykotang église comme église. Donc, yende siko Abandaki a ko exhorté. À ça, il peut y avoir évangélisation. A Ebaina couple wana. Bazaï kokende peut-être une église té bonaboye, j'ai dit peut-être pour n'habiter, ce bazaï déjà kokende quelque part ou pas. Mais en tout cas, il avait tout fait à convaincre bango qui babando kende église moko na ye. Ce qui fait que papa na bandai koya ko kamata bango que chaque dimanche et ko zwa bango mi José na mbali na Eric na bana na bango misatu bana bana mibali ya mibali moko ya mwasi. Le fils aîné na bango azana 9 ans, la deuxième ya mwasi azana na 6 ans pe ya mobali oyo tobenga suka puisque yango basuka ki bango na papa Eric donc mwana mbali azana 2 ans donc atiki bana misatu. Alors papa wana bandai ko ya ko kamata couple wana na bana na bango cette famille là disons alors ki babanda au église. J'ai même vu des photos oyo ya ibasalaki il y a le 31 décembre na moni même dans le 1er février awa pas trop loin. Les maris, le mobile, il y a des ventes. Azan a les mains belé, a boy copé sangango pour l'instant, azan sur les chocs. Il fallait même tout ça d'émission mais moyen tout aller na plateau na biso, na plateau na bino habiti V3. Et ça parce que azan nous sous les chocs. Tout cela qui n'est l'obligé j'étais avec lui de 21h à 23h. Au monument Nambali, il est dans le VAP. Azan monango réalité, azan monango neti réalité. Et écoute, Moutazo le bloqué, moi sinanga, et bakendeki, olba. A le bloc dans le sens que Moutaza se soutient, mais Azo le bloc n'est que Moutazali. Il est un peu
il est un peu rêveur, il est en train de rêver. Azoé battait exactement hein, situation d'Engezali. Il sait, na âge que moi si n'est Koufi. Mais na façon Azolo Belango, on dirait que moi si on est encore vivante. D'où Batu Balobi, premier mensonge des animes. Balobi, papa wana, ayeba quitté que moi si naye ake na Belgique na mobali mongoboy. Soit disant, moi si ango abimi, sans yebisa mobali naye, ça fait 2 ou 3 jours à Kendeki Belgique, à Kendeki Bruxelles. C'est faux. Oeza Maloba, autorisé par lui-même le mari, il y a la défunte, à Ebisinga Lobby, de vive voix, de visu, tozo mona naye, to talande, to banalinga la fara, azo Ebisanga Iboui en live, que Lokuta, abili kambo izo touché nga makasi oyo ba bimisi na internet, ba bimisi na YouTube, ke ngai ndayeba kite ke moi sinanga bimi, moi sinanga kendeki na mbali mo benga na ebité. Abisinga papa c'est faux. Je sais très bien à confirmer nga par A plus B que ayebi moi sinanga kendeki na Belgique. Na mobali papa wana o bazalaka na ye ayaka kotala bango ye pa yaka kozwa bango mais voir même ba course même voir même a posé une question, il m'a posé la question à tuninga lobi papa imagine que ndenge ayaka kozwa biso tout ça la ba course soki abazwa ki accident awa bato banga ba lobani à se mettre en évidence à bien accident quoi ko sala mapena en France puisque to attendre na biso na voiture awa na France ayaka kozwa biso to ngato mwasi na bana na biso bakesa ba course na biso to yeba matisi na ndaku to vandi to lié ensemble akei. C'est vrai et salama mingi mwasi mobali mo ayaka pe ya baluki na ye abandi ko tourner na mwasi wana bona boy et salama nango je vous les concède eza makambo salama nango ezaki peut-être que vous allez liboso te peut-être ya sukate yango tozo conseiller peut-être ba blog yango s'arrêter mais je voudrais vous dire simplement que c'est faux papa wana aza mwasi azaki mobali ya mwasi wana te c'est vraiment un ami il avait près de 60 ans dengue papa Eric azoeb sangabi a comment est papa Nabiso, a comment tu viens Nabiso grand frère, Azaro Yananda, tout ça qui très bien. Bakende qui n'a moi, c'est la raison pour laquelle Bakende qui n'a moi si. C'était même pas 2 jours, ils allaient qui pour un seul jour. Moi, je suis dans son babiloko, na Belgique, na Bruxelles, parce que ça a voyage, à Banda qui a un voyage na Togo. On a que son babiloko na Lomé, à côté quand en France, à ça a voyage à aller-retour à Kendeke na Togo, à son babiloko. Ayaka, côté qu'en France. Cette fois-ci, peut-être, à qui consigne, te commande, senga qui est biloko qui à son babiloko, ou ya monaki que peut-être na France, à cause d'un autre sous Yamalamote, ou bien après à Bonabote, selon moyen aïe, a préféré qui aille dans son baron en Belgique. Donc, elle est partie en Belgique pour aller acheter marchandises naïe, et il y a business naïe, ou alanga kindilango. Na Togo ko kende oteka na Togo. Donc papa na accompagné qui est pour bakende aller-retour d'ici Belgique c'est 365 km et ça te biloko et ça il a 3h30 ou 3h à tout casser. Donc somme ta tamboli mbanga ko lia 30 minutes wana à petit 3h. Donc ils a question à 2 jours 3 jours tende bat balobeli yango et son mari savait. Donc ils a pire mensonge balobi que papa wana mobali ne ayebaki te mobali ne ayebaki bien atika la kina bana kende kutu musala ayebi ke bana baké classe moko alaki placé il y a 2 ans moi sina kende ki Belgique ba ozonga na poko na. Donc voilà. Et botika ko loba batu bazoloba ba condamné déjà moi sona babia akufi na kindumba liwa soni ba kufi na mbali na liwa soni c'est vrai liwa ezanze na bisonyoso et ko soit mutu et la kakate et ko ya lelo et ko ya lobby mais en tout cas biso ba congolais to comme ko exagérer est-ce que ça kapona ba vie yango tozo luka ou bien za nini ata ba vie yango tozo luka vraiment ma sœur la Marina il fallait vérifier information oh moi sona ko yebisa yo ay ko yebiso information na but nini ya jalousie to but nini posa na ezalaki nini ay ko yebisa yo makambo vérifier te o ki version sous temba la moko ko balancer tala mwasi moko bakufi na mobali na accident na Kindumba mwasi na bakendaki na Kindumba cette femme n'est pas allée na Kindumba akendaki na makambo business na ye asomba biloko ne o atekaka na Togo voilà na ko informer ba internaute na informer ba congolais
partout où vous êtes, boyeba que maman wana, je viens démentir avec force que maman wana kendaki na kindumbate, akende ko tambla na mobali ya batute, cet homme-là est divorcé. Baebanaki na maman wana à partir ya moisi à en Suisse au papa wana à kutanaki na ye abanda au proposer babalana. C'est cette femme là qui est venue présenter papa wana et pas ya couple wana. Maintenant pour na sabino solo ko mususu. Voilà ce que les maris ya mwana moisi ya papa maman o ya kufi à lobelinga. Ay papa, batu so baebaki vérité. Eza mawana makamba bimisi. Que moi sinanga ke na kindumba, ake ko kufa na mobali na makangu na ye. Abinanga boy, ay papa, ça fait plus de 4 mois. Donc plus de 4 mois, ça veut dire ça peut être 5 mois ou 6. Tel mois il est impayé. Azanakati il est traumatisé le pauvre. Zambaz à la consolateur nae. Au Taliban avoir même bazotala ba vidéo, je reviens les parenthèses na sali. Bana batali vidéo maman na papa bandako la kisanga. Na ba photo msusu kutu na tu na bi na cause wango habité siko te papa nazana no kimiate, c'est vrai il faut le comprendre. Et ça divorcé hein que ba kabonya comme na mwasi yango. Et ça c'est fini, c'est un adieu. Moi son a kelibela donc au monde souté. Bon comprendre que moto ba vanda na ye depuis 2001 ba boti ba na misatu de beaux enfants on a moni, surtout oya suka ya mobali, vraiment c'est un petit qui bouge qui est vraiment kangama papa na papa na ko ninganate faut landaye azogang. Moi j'étais là, j'ai passé des heures, plus de 3 heures avec eux, donc ils ont quand même beaucoup au moins détecté qu'on comprend la vérité place les alliés. Donc la marina ma kamunyo solobaki ndekonanga ma soeur ezala qui faux, pardon, l'information là elle était fausse oyo lobaki. Moi, je suis selon ye, selon jalousie na ye. Mais yeba que papa wana lobelinga bwalbinanga, papa ça fait plus de 4 mois. To vanda katene ndenge mwasi na mubali bazalaka na mwasi nanga parce que azako souffrir ndenga akufi na miom na ye. Oyo peut-être nazobete lango maboko te, oyo par malheur bazoko souffrir na miome que la paix en Zambéza na bango, guérison il y a la main tout puissant et divine za la kati na bango. Bo bayebi pasi makambo na lobiso bayoki yango place ba comprendre yango wana. Donc moi si wana kufi azalaki sous traitement ya quoi ya ba miome. Donc ba sali 4 mois, plus de 4 mois ba vanda ndenge un couple ba vanda raté dans l'intimité à cause ya miome. Maintenant papa a posé une question, sokinga na mwasi na ngana kati ndako, on n'arrivait pas, to sel plus de 4 mois, to vandité na ndenga ki mwasi na mobali. Comment est-ce que courage nini mwasi na ngaka kozwa akende akende salango na mutu libanda par rapport que ngana kati ndako on ne pouvait pas le faire par rapport ya état à santé na ye. Aza obela miome yango bazai kutu kokuta na te ko sangana te loko moko te. Posons-nous la question maintenant. Pourquoi les lots, boke ko panza batu sango, batikale que jamais kozala makango, bazala mwasi na mobalité. Papa wana sunga kabango mingi loko la bango bana voiture te, donc ayaka ba course même ya ndako papa na muta sunga kabango. Est-ce que exemple la liboso muta sengi service, peut-être pour na musika? Bon, peut-être mobile ne azala kité, moya kende zala kité. Ya mwana mobile ya mona na kité. Cela ne dit pas que le rôle azala quitté, yango sali ke makamnyo swana zala batuba loba akindaki na kindumba. Donc je viens encore une fois et une dernière fois kolobake, moi si na mbali wana batikala ki jamais kozala et ba makangu ba kufipe na ki makangu ti. Bazaki na bango moi si na mbali ti. Et salama nango eza moi c'est mutal bosote, to yoka moi mbali ba kufi na chambre, to yoka moi mbali ba kendeki boy et salama na e mais pour cette fois-ci, moi si oya kufi awa, je viens informer bande konanga ba congolais, toza moté en malamo, to bonde la mawana nzambe kimia ezala kati na papa wana Eric na bana misatu oyo atikali na bango. Fotala un garçon engambe a mobali
Alaka tchanda azoye ba vraiment te occupé bana bana ba olela bana ba sala boye ta ba moni vidéo surtout ya mona 2 ans abando ba se maman azola kisanga se maman or nga kutuna papa na to so na ba code papa lo binanga to so de façon bana ba comprendre te c'est vrai bana bango bana miki mais tango bana na mokolo ba boye bango ata lelo ba yebi yango peut-être ba mona gravité po à l'âge na bango ba ko comprendre et ba olela te et au sala bango elo mo ya gravité mais à la longue temps ba ko la temps ba comprendre place que ça bango passe ça les là à Joana 9 ans 6 ans dans 2 ans donc Moubali aza vraiment abattu dans la nouvelle oya lukuta ba tambusi que moi signa kindeki ozomona nani réputation ya mutu ndenge ba BBC akufi déjà na liwa moko somo ya pasi au lieu batu baza na compassion ba yoka mawa yango ba bi que là où l'homme condamne les cœurs qu'il connaît pas Nzambe o azali ayeba kamite mabatu il est toujours compatissant azo compatir na pasi ya papa wana parce que alobelinga bi naza vraiment naza outragé na makambo bandeko nga ba congolais ba ke ko binisa que moi si wana ake na kindumba abima na ndako nga na yebite alors batu so ba yebi vérité te balo baka di n'importe quoi te yango a promettre nga lobi nanga to sa l'émission na yi assis sa makamba za la kimia peut-être makamnyo sur le banquet au salama dans 2-3 semaines ba ko rendre bango corps tango enterrement et aussi là ba sala makambo wana papa na to rozwai na plateau na biso alors lobela bino sous vérité ali kambonenge ezali quant à moi na ebisala marina qui en tout cas maman vérifia ka information na yo avant lobaka donc ozwate ka ke pat babai ko ebisa yo weleli ko ya ko loba pour la ba vue pour na ba bona boy mbongo ezana na suka te mais réputation à moto eleki ozomona neti papa wana aza déjà mal vu ou bien batu ba loba batu babadi ko bata mususu mwasi akendeki na tina soka ebisa qui était peut-être baki na problème peut-être baki na conflit or le monsieur il savait que place mwasi na akendeki na Belgique na papa wana ezaki na ngol kamba ko bomba te na tanda kuna bango moni bilo muso de kana banda ko batu les gens qui sont dehors de boetoye baraté mais ce qui est quoi les gens commencent à colporter batu ba komi ko lobana ndenge na bango mais avant ya ko colporter et ko zala bien biso ba congolais to ba ko vérifier likambo avant ko bimisa pe ko loba yango ba ke tout chena no mai na munoko avant ya koloba parce que maloba oyo munoko ata parole de Jésus banabiso que munoko eko boma eko kipe ko bongisa ko pambola ça veut dire que tout le kaka ate ko boma congolais tozo habitude ya ko ibana ko vérifier makamususu avant ko loba et lui comme kaka kinganda salibwe et la lukuté à la solo c'est comme ça. Bon, quant à moi, en tout cas, dans CP là qui n'a qu'à contredire maman la marina, na maman wana qui copie sa histoire ya lukuta, ce qui jalousie les qui, to ebiti na bokabana na papa wana te, so bokabana ko kende siko. Falo za la kutu na mawa ke mobali bozala na ye, so pe bobota te na ebite, akufi falo za na mawa ke opakata mbango kende pa la marina, o kende copie sa sango ba kabolango mokili mobimba. Et CP lisio na nini mama, o gagné nini na makambu oyo, ok ko bimisa olobi pour na papa wana. En tout cas, quant à moi, pardon, je vous remercie encore na ndenge bolandinga. Donc au beau sanate ko landa sous suite ya situation oyo tant papa wana akosisa ba makambo na ye to ko yambaye en personne na plateau na biso ça je vous le promets na yebi combien de temps ça va prendre mais on va le faire to ko yambaye na plateau na bino ya biso pe akolobela bino de visu et de vive voix beaucoup mona ye arolobela bino oyo nyonso peut-être akobakisa quelque chose o ezaka tiamonte manaye. Quant à moi, je vous dis merci encore Nandenge Bolandinga. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabino BTV3. Je crois ceux qui abonnés bazo bakisa maseke bozon di mabiso na moi musala muke d'une façon modeste tozo bunda ko sala pour Nabino bozo katamo information moko eza réel. Donc toza chaîne ya makamba lukutate to titre mususu to lobi makamususu. C'est un peu rare. Ça peut arriver puisque toza kaka batu. Mais ce total ba chaîne ebele c'est comme ça, ba bombarder bino titre mo boye, mais tant botala makambango tina bozo poussa bozo la kaka likambango ekoma, oy ba lobaki na titre wana me likambango ezokoma te. Mais biso tozo ko meka ça l'effort. Na biso équipe toza na poto awa, no bazana ke chassa équipe ya BTV3, tozo meka ko ça l'effort, to pesa bino ba information o eza réel. Quant à moi, je vous dis au revoir et merci. O azana besoin ya moi likambu. To publicité à makambo na ye, to
baza na information ko lekisa za na besoin ba na mbaye c'est vrai ko ça na portable na bona boeta muso ekokanité qualité na ngwe zande mokoti bon beaucoup tani na biso numéro ezali wana eza baza na Kinshasa eza baza abana besoin na biso pour une publicité quelconque ou bien pour na likambo songolo paka n'hésitez pas à nous contacter nous sommes là pour vous servir parce que ça devoir na biso. Quant à moi je vous dis au revoir et au prochain numéro. Bye bye, merci. Zamba Pambola Bino. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site monene. BTV3. Danger kotika la danger pe kano kotika la kano.